merci beaucoup Nandengeto Yambio. Merci. Bambote belé. En tout cas, tozolo bela sujet na awa. Yango osala biso bientôt yoka yo. Memela biso mo éclaircissement. Bonjour, nanu bonjour na bandeko nyonso. Bon diminuer volume côté na bino, pardon. Volume, bon diminuer. Allô. Ok, merci mami tozo yoka yo. Ngai na talaka des choses de nar. Natala des choses de nar. Tant on a comment écouter la terre sensible na comment écouter la yo basalaka émission moko yena des choses de nar. Tant on a tala ki na bi ay mwana moso pe aloba te na ndotala na ngai. To sabona pe to komi pe kotala ye. Ye moko pe asala nini moko aloba ke no gotala ka pe no o yaza no kwa bana gotala ka ye. Ne to comment kotala no kwa bana. Ye aye ko benga asala ki émission moko boye. Asala ki émission écoute émission te. Oui allô. Allô, tozolanda mami. Nazolanda yo. Nazolanda. Ay bien que pardon, nazana na ligne awa si te pena rappeler yo. Ça quoi tout à fait. Allô. Allô mami, tozolanda. Ngai tangu na tela kai nini na zazo mu tawasa le mission apa no de solve ana liepe boye bo pesi so be mbongo pesi na pe mbongo maite. Abi aka sensible kuta chola ki diso to pesi mbongo maite. Na kina na tela ye mbongo. Na tela 50 euros. Na tela 50 euros na tela pe no kwa bana quelque chose. Na bato no ba sala be mission bien na sepelaka na tia moi quelque chose muta énergie na ye ko mo tela ne to bwaka ba mbongo ya mo bwaki mbongo ya mo potele mo mai na kumela. Tangu na sabona pa na ye atia 24 mois soka mona ka mbongo o elekaka na compte na ye ayebi combien elekaka na tela ka ye na tia ye 24 mois no de show 24 mois et sala ke tozalaka amemi aye ko benga ngali pona nini ndenge bozo edenga ye boye bosupama boye ta fongoli groupe moko ya WhatsApp pona nini na groupe wana okoki kokota te ngali anga pa na lingana nga ba groupe te pona lingana ba problème te. Na okota na na ba groupe to teza bien yaka na kota na groupe wana groupe za ki ambiance to ke oto chaka mbongo to tela ka ye mbongo ndeka basala Karine Mokonzi kwa to ta mbongo na nyanga pardon mama na tuni kaka tango bosali groupe bino moko bata groupe bozwi ide ke botela ka ye mbongo lokwa Karine Mokonzi ou bien ye mutu mukola groupe nda senga ki bino mukola groupe nde mutasenga ki to ta mbongo ko to soutenir ye to edaka ye wolo bongo bafinga émission ya bengelanga ye loba mama to soutenir ye to zala biso nyonso na ba misol na ba Naomi na mère des garçons donc ye siko tango bozapa na ye na mère des garçons na kati na mère des garçons to zaki na kati ya groupe wana mère des garçons ayembi soki akoyoka soki ako intervenir asala fra aloba mère des garçons ne fuit pas lobama ngai kutu na yebeli na nga mutu na makolo te ngai na tongaka ye nga se na bima na groupe wana parce que comportement na ye na sepela ye na nguti komvuka bato nga na maa mokolo komvuka nga te okomvuka nga mpo nasali nini yo ya komvuka nga na groupe donc tosala réunion toloba soko oke kotala noko de show oye na masolo noko de show kutu abeti masolo be anniversaire ya noko de show te tokende soutenir noko de show bokende te soki boke problème mama fungola ye soki anniversaire ya tata leki nga nazala na bakombo tochangeaka soki anniversaire eza ya tata leki na groupe bobi okende soutenir tata leki ye nani motema likundu aboyi mpona nini tokende naza na baaudio nyonso oyo ya groupe naza nango yaya fo mama balase baaudio mpona bafingi yo makasi biso tosepeli te obalansele biso yango tinda pa mère des garçons wana oyo afinginga oyo akepesa émission pa cœur sensible reni mobimba tofana nde na reni mobimba bayebi mama marte kosote te continue na loba alobi boso boke kuna problème mama loba na otie sous commentaire te toke kotala na groupe kuna problème ya na biso moko ya parti apesaka ye lisolo abeta ye sikoyo olia beta masolo ya wana azozela oyo babota na Kofi
yaya nazozela mwana mwasi babotana kofi wana banda koyemba pa kofi voilà akabela ya pati mwana akabela ya na biso wana mwana sikoyo lemission bapesaka pa care sensible oyasala lemission na minute ya azotraine nana opesa bato bapengaka baloba ya pati mpe motema ezalaka moto ake na ye kobenga nani oyo nani ya Canada ya Canada nani mère des garçons Marie-Laure Marie-Laure oui topesi bambote Marie-Laure abeti lisolo yango sikota care sensible azobenga nani ya pati azoyamba sute mbamo mère des garçons alobi oya yango ya pati akuta aza kuna boya na ye te so ezaki nga ou bien mère des garçons nana sisi te boya Marie-Laure aobeta lisolo yango biso nyonso na groupe tokepa Marie-Laure toketala ye déjà émission esilaki totali Marie-Laure nde tokena otala pa Marie-Laure tant toyesko na basijan tokobeta kutu tala boye tata moko atémoigne kuna foto kutu oyo eza mpena pa Marie-Laure mpenza oyo kutu ye apesaki mwana ngo bakokani te mais oyo bapesi foto apesi kuna pa Marie-Laure mwana ngo mpenza elongi ekokana mpenza na kofi toye tobeta lisolo wana biso nyonso na kati ya groupe mbala moko lobi nango ya tomboki en tout cas na kamwe awa Naomi kaka na misol Naomi naza desi te bino bantu botikali naza desi donc desi ani masolo ebetami nga na ye tobeti lisolo ngamu naza aole kutu bozwa masolo nga mutu na beti bozalake boya kosoutenir nga bino bozobeta na bino masolo ya bato mosusu meme baaudio nga na lansaka baaudio moko boye ya bagarson moko boye ntango na lansako ezali nango ka nde tozala na groupe toseka tolalaka te ezala so ba aire nini ngai Naomi na misol tozoseka na biso na groupe tobeta masolo ezalaki aire tardif mpe tobeta masolo tozoseka mbala moko amona kaka na ntongo nango ya tomboki antuka naza desi baaudio oyo ndenge eza boye omona si bolanselaki yango bato oyo bamipesa kombo banoko ya bana si bolanselaki yango bato mosusu basala émission sikoyo bino boye kotia yango na groupe nga na lokotila yango na groupe awa nga na ya kolokotila yango na groupe mpo nasala émission nga na bi mbala moko nazwi baaudio wana na longoli na bilimbisaka mpo mosusu mpe ezalaka omona likambo ebimi babwakeli ngo omona mpe nabwaki na groupe omona mpe asali mpe mission mpe ntango batiaka nani akufaka moto azwaka ntango batiaka ngadiali akufi ntango nabwakelaka ye mbala moko asali mission takufi na ye te azali defoi totiaka na groupe anga nayebi te nzoka otinda na privé nayebaki te nzoka fo otinda ifale na privé nga natindi na groupe asilika bandi kodémigre biso alobi nayebisi chef ya groupe na bi en tout cas papa Germain ngai mpona kokitisaka bato boye naza maamukolo mpona kokitanga boye mpona bagroupe nga nayaki awa mpona kosona te mpona nini te en tout cas nga namoni na obendana na ngai papa Germain mon voisin mama moko lisusu azalaki na kati ya groupe abi antuka bagroupe aboye ezala nga naye kolamba wangila te soki koyolakisanga ndenga kolamba wangila tozoseka na so tozali biso mbale tozosona na mama ona abi nga naye kolamba tala basalaka boye basalaka boye bato bakotaki sika ntango baye moko asepelaki ta siliki abino sumba masolo apampa esala mpe bien motu ayebi kolamba te mpona olamba yango ndenge nini ye aza na mbala mondele peut-être kosala mpe eloko moko boye ya mboka na biso azala na posa ali yango ayebi naye balambela yango te ozomona esala mpe biengabi ntango sikoyo bato basiliki bamosusu basiliki na groupe nabandaki lisusu koloba te nabandaki su koloba te nabandaki su kobenga te napesa nde topesaka bambote navanda kaka naloba su te natalaka kaka donc bato bakoma olukanga luzei oza wapi misolo mutabana oloba lozide oza wapi luzei ya okataka kaka luzei clo omonana te oza wapi bazolukaluka nga na omonana te si na ye oyebisa misolo en tout cas namonaki lokola ekomi neti baproblème yango emoni navandaki après oyo mère de garçon kutu naloba na ntango toyakobeta lisolo ya mère de oyo ya motu wana asilikaka ewana elekaki nango apres sikoyo nde nalongo na groupe akomoluka ngai mpona nini nalongo efale tosala réunion nayebisi mpe chef ya groupe na binga réunion efale tosala parce que ye azozwa bato lokola bana na ye alobi nini ke groupe yango bakochange na bango yango mpe balongola yango kombo les amis de merci blessing mami loba yango mpe
bakoko tiango pe les amis de papa Germain ou bien les amis soki de maman Brigitte si je me trompe pas. Alobi wana. Ah. Papa toujours na groupe basilika yo biso yo to bengi biso. Biso to yepola comment to tiango groupe les amis de papa Germain. C'est écoute boy, mais mina toi et masilika alobi ben non, les ala raté pour ani to tiango les amis de papa Germain. Déjà toujours les amis de 15 cm pour yo to tiango les amis de papa Germain. Pour kaka ba ki ba nini na groupe nini ba audio na groupe il fallait pas quoi que l'on a privé asilika si il fallait to sala réunion tant to sala réunion mutu nyonso fa loba tant mutu abandi ko loba boy nga na zwa parole na za kutu na ndako tina na bana okota réunion tant on a koti réunion ya tomoka abandi déjà ko to pas tant nga na bandi ko loba asiliki tata moi ça bana wala asiliki nako loba toujours loba kasi po tozwa conclusion tozala bien na groupe yo siko nga na bandi ko loba mabe oyo berere na yo olingi te olingi berere na yo olingi kozwa berere na yo te bo aime video bo like loba mabel ba like pe video na kata na ngai contact na kasi na tango na tasi bamine to yamba ko mubenga nganga bina ozonga te na longwe parce que yo faut yeba mabe na o eza wapi yo ni komona mabe na yo te ozote mingi batu li komona mabe na yo te to nana sali nini poka na bwaka ki ba audio wana na groupe problème ya wana ndena yaki ko longwa na ngana groupe komi awa na moni basali émission awa malgré na longwa na groupe na tela ke maya kupela soka tala ka mona presque 10 euros oyebi soki to s'abonner balobi kende ko rejoindre soki rejoindre epesaka monta moko wana soit monta oyo olingi ocroché na tia loba na tia pa na ye 24 mois pa noko de show de 24 mois jamais na longola toujours mbongo wana indika na compte na ye tia azoleka ofinga nga ngabi bato babenga babi natali kutu te mama ala to atali ninga azofinga famille aofinga mwana nga bato baza na mboka na biso bayebi pasala o nga nasala mpona bana na ngai mwana wana oyo atie wana kaka eza mutu moko eza de personne eza mutu moko so otali mwana na ndenge azalaki bakarton nini oyo azwi te biloko nini oyo asolosolo biloko nini oyo azwi te mais otiki mwana bambongo nga napesi mpona bato bamemela ngai bana bato kombe balenga mbongo nazangi mbongo te mpona kobengisa bana na ngai nazangi mbongo te biso toliaka moziki awa baoyo ya reni bato baza na reni bayebi mozika les amis naloba kutu les amis madivina se bongo loba mami jeta kaki na biso toza mozika ba sister love toza ba sister love na rena otindilo video oyo bato bayaka epa na ngai na ba audio mami na ba audio wana oyo bandai koleka na cc faut tindela biso ngo nyonso tu to examiner faut to examiner po tozala na précision makambo oloba eza vérité parce que biso pena likambo toyelaki ayo ezalaki likambo ya mama moko boye mama ya bana mibali babebani sukona mama bana mibali makasi oyebi mama ngo nga kutu nayebi na nga te nayebi nga nayebi na nga te nayebi kaka nga nde nalongwa bango batikala bakontinue groupe maintenant naoyokaka nga mutu na panza groupe elekeli ngai ezolekela ngai kazolobaka nga na panza groupe na ye nga na panza groupe na ye te nakoma na nga vraimen natala nakoma kokota mingi pa mama limia po pa mama limia ofe bosilisi bosambeli omoni mama limia nalandaka na ndenge alobaka amoni nga alobaka wana bakisa na ye topesi ye mpe mbota nakoma ose nalandaka ye mingi natalaka ye nasepelaka na makambo nasa azalaka contre mutu te azalaka na katikati abetaka emiso mpena ndenge ezaleli ebongo sikoyo yo sikoyo eloko nini oyo esali ke yo koyoka yo mongongo moko bien koyoka yo mama boboto alo eloko nini esali ke mbala moko kombo na yo epelaka moto boye parce que quand même opesaka mpe mbongo na yo soki aza mpe na limero ya telefone oza mpe na balimero ya batelefone soki likambo ezali bongo mpo na nini bobenganaki te bomandi kofinga na mbala moko abengi ngai te mwana mwasi moko awa Magalilo mama asalelaki ye émission asalelaki nani yo asalelaki ngai te mwana mwasi moko tozalane na mboka ok Magalilo mama ye afingaka aza mutu ya nani ya aza bachinois
sikoyo ofingi kaka Karine ya koti soko ofingi kaka Karine ya koti moto nyonso akolobela Karine mabe ye fo akota bana kofinga ya koti na internet isika abandi kofinga Magalilo mama abandi kofinga na bamama Kongo afinga bato ebele na bamama limia wana mito afinga bango soko bandika makambo Karine afingi yo soko ozaka contre Karine afingi yo makambo so ezaka contre Karine te ifale oyoka mpe bobengi mpe Karine bobengi mpe matoka ye bongo te kofinga kaka bato kofinga mwasi yango azali komone naye BAC soko otali na bavideo wana bacommentaire oyo elanganaki wana eza kaka bango mibale BAC na 15 sensible bazokommente bazofinga BAC na 15 sensible bazokommente bazofinga mpo na oyeba mwasi moko neti bajara bakombo wana asalelanga émission alobi na aza lesbienne nazoyeba te soki ye soki aza kitoko nga na mela mai te aza mwasi moko kitoko boye asala pena misu makambo neti bakisi ya komela soki bandeni ye parce que nayokaki alobaki aza ndeko ya papa leki sikoyo alobi lere nazaki na mwa bitumba awa akota alobi naza lesbienne nayebi te soki ye bon continue mami nanga yango sikoyo bon yango naoloba moto na yo epeli ndenge nini internet parce que ezosanti ke oza na yo bien azalaka camarade na ngai bato baza kaka ozolanda bakamaradi moko boye kamaradi wana aomemo na terrain obengo na terrain okende kuna azwili bato na ye mutu abengisi yo ntango okende kuna yo obimisa somba ayebi ke yo obimisa 200 euro mpo nini okebimisa 200 euro yo mutu obengisi nga na makambo eloko nga na lete nafutilaka bato non nakima na ngai nabendana na ngai ye penda na ngai nabendana akoma akesala kamaradi na mwasi aleki na nga mwasi aleki na ngai tolubanaka te parceke basalelaka ye mission atikaka motakala na ye awa na mboka na biso motu nyonso oyaka lalalala ye balalakalaka ye wana aza mwasi aleki na ngai tokosepela nango te yo sikoyo okekomisa camarade bokei kuna bokomi neti bamina ye bosalelaka ngai neti bobwakelaka nga bajeton bobwakelaka nga bajeton nde nabendana na nga Magalilo mama ndenge auti kosalela ye émission boye mbala moko banda koatake ngai afingi nano mwana mwasi moko tozali na mboka na biso awa abiba afingifingi abiba oke porte plainte namona kambo wana avandi kaka boye babengi ngai omoni te kotala kutu te bafingi yo mpenza mabime makambo nyonso bafingi na mama paster na biso nga mama paster na biso nga bauti osalelanga bafetele nga anniversaire à 50 ans bafetele nga anniversaire à 50 ans mama nabimisaka 1 euro te mama nazalaka moto mabe bato na mboka na biso balingaka te ese bakosalelanga anniversaire oyo ya surprise oyo nga nayebi te na mbongo na bango biloko nyonso ya bango babengisi na bakisi na bafotographe babengisi donc soki natindilo anniversaire wana nabimisa ata 1 euro te eglise moto ebimisa mbongo eglise moto ebimisa nazalaka mpena mabe eglise ekosalelanga anniversaire tozo ebele na eglise na biso soki nazalaka mabe estce bato bakosalelanga anniversaire apres eglise moko te moto eyaki baeglise nyonso eyaki bainvitaki bato ebele na papa ya mwana nga oyo touta ne Suisse ayaki na mwasi ne na bana ya mwasi na ye na mobali wana baboti te me bana ya mwasi wana bango 5 bazalaki na basi na bango soki nazalaki mabe estce ex na nga koya na mwasi na ye na bana ya mwasi na ye bakoya te mais comment oke kotianga na Facebook bozwi bana na nga botandi bozopinga mama wana soki ya nini ayebi nga kutu te azopinga nga na makambo okuta ayebi te nga komede bato napesi mbongo bamemela nga mwana balie komede bato napesi mbongo bamemela nga mwana balie mutu moko talingaka ya bana na ye bavaa na afrique basouffrir bachakanga mwana batie abebi boye mpo na masanga mobali kitoko asalaka aza mason so natindili yo bafoto na ye ndenge azalaki avant otala na ndenge akomi sikoyo bazopekisa tika masanga luka nzela ke luka ta pa bamusicien kende ta pa bawerasoi nona kende ta pa baheritier basaloka neti musicien nga na bisa na mbongo na opesa bango oyaka lokola neti musicien mpona nini kosala makambo oyo lukuta bozotouche famille ya bato bayebi mitema boni bato babebisi mitema bato boni nakende mosala nakoki kosala te nayebi si chef na biso j'arrive pas j'ai des problèmes. Oh, maman. Alors, tu sois forte. Je sais que toi, tu travailles dur. Ok, mami, na rolinga pe ko na lingi pe o continuer ebele te. En tout cas, na rolinga te vie privée musuto kota na kati ya.
nga vraiment na sepela bongo te na ngama ba vie privée na biso to sola ngona téléphone mais ezala mokili mombate parce que au monde ndenge zo luka démarche bana bandoki baza na YouTube pe bazo yoka bato misala mabe pe bazo loba mais eloka nga na ko conseiller mami nanga na boy te nga pe na YouTube nga pe na posa mbongo bolinga pe bolonaka esika ya bien omoni biso ba YouTube tozaka bato moko lelo bien lobi rando ozomona tango ngai nazosala émission ya bien wana tango yo oloni nzambe pe akopambola yo mais tango nga naosala rando na ofinga yo ozolona oyebi te ke place wana nzambe akopiniso sikoyo yo okei kosigné contrat baplace nyonso yo signé bacontrat bafingaka baplace nyonso oyo otiaka bambongo na yo bafingaka bato nga moko mpe ere moko nafingaka donc il faut kotala même place oloba to okei yo soki mama kitali mama nani mama oyo mama lumière mama kingani mama hm mama boye toza bato ozomona ere moko omona oyebi bien mais ere moko so mpe mission eza pétage okoti mpe opete mais ntango ozopete eza nzambe aza te mais yo ozolona sikoyo place wana baolia mbongo no chaque jour sikoyo omoni te ke mbongo na oyebi ke mbongo ya moto ebundelaka moto mais sikoyo otie mbongo na yo ebundeli yo te esambwisi yo omoni bafingi moto mosusu akokozwa émission abandi kana ebandela yoki ndenge bafingi yo mais akomi na suka te alobi émission molai boye ye akangi ka place bafingi yo place yo se défendre ayoki te atikali ka na kombo na yo ke mama ngo azalaka sali te mama ngo aza boye parce que bazo apuye yango ozomona mais babosani ke yo tiaka parce que balotako tokenda kotia mbongo badime bamabonza na biso ezaka mpo na nzambe abundela biso ntango yo mpo ozotia mbongo no quelque part na youtube ezimonani mpo na un jour mpe abundela yo mais moto ozotia mbongo bazobundela yo te babalukeli yo minduki babandi kotire yo te kata makambo mbongo na banke kata oh mais tu peux être conscient te fo kata mbongo wana mpona ozocontribue esika malamu te nzambe akopinir yo pour ye yango moni babundeli yo te soki obandeki kolona esika bien ou bien pa ya youtubers moko mpenza oyo asalaka na logique na bonzambe na nini jamais alingaki adéfendre yo ntango ayokaki ke yo ofingi ye akobenga yo omoni abi mama en tout cas tala tozalaka bien boye na boye likambo yango eza nini boye ngai bosolola yango boseskize yo sengi pardon soki ofingaki ye pa sengi pardon mais ntango mbongo no ezobundela yo te ezodétruire yo il faut yeba même nga nazaki na ya na nga mobali nazotindela ye mbongo parce que nga mama na nga va kufa lobali na nga tu es béni et puis tu vas bénir ta famille nga naloba yango mpo na nga naloba yango jamais ke ezali babenga yango na combat spirituel babengaka yango balobaka esprit soki de servitude nga naloba non c'est comme ça je suis béni je dois bénir parce que c'est la bénédiction que maman m'a donnée mais mon frère nande kotindele mbongo akomi kwiti et puis je me dis mais oyo so aketalisa pa ya bato bakoloba neke te ya ndeko no moto azo alinga boma yo parce que nga na otindele mbongo ya omela masanga j'ai fait quoi na kati mais masanga ngo ntango epesaki ye maladi epesi ye problème na estomac ezalaki percé mpo nazomela bawiski ya makasi azosangisa na balotoko banda basala opération wana tobimisa plus de $8000 na mama yemo atia monoko na se akoma bien amela lisu te leka bande komela nga na kataka soki omoni mwana ozopesa mbongo azosala bongo mama kata omoni esika moko ozolona ebandi kobalukela yo kofinga boye basali boye mama kata et puis soki babengi yo na youtube zalaka bref koya kobimisa vie privée mosusu te ya kati wana te loba neka abeta sule baobala danoise ekobima komona ekobima rouge donc parce que ozokende na biso mpe na suka ezaka chance to mpe soki mwa conseil soki omoni ete esika bozoya loba makambo bref kobimisa bakeke papa bana na ngai wana aliaki mbongo na ngai abengisi mobali boye non les gens vont prendre tout ça ekoma neti bapoint faible mobo mpona babanda koatakine yo moto aza na baproblème azangi te ozomona ntango ye azosenga bino bambongo mpona bandeko ne bakangami mpe ya libanda
abengisaka bandeko ne baya yango na babebani na bamama de bana mibali ozomona en tout cas mama na ngai bon babebana nga na tika na nga bango mais mwana mwasi oyo amemai masolo na nga kuna epala ye ye moko abotana mibali 4 ntango ye azotanga azokende koloba nga nabota bana tatatatata ye abotana mibali 4 abotana mibali mais ezalaka ka bongo te mama moto azofinga yo ozaka na mobali te okolanda boye aza pe na mobali te ozomona te kete moto aza boatese moto aza boatese azofinga ndika mpe mosusu aza koka ntango ye kobima boye mais ye azalaka boatese aye kondima na aza boatese mais bandi kofinga moto aza koka donc kofinga motu na mokili oyo ekipaka nango te mais c'est à toi oyo bakobomba vie privée na yo et puis bo ata soki bolingi YouTube yango bokomisaka ba youtubers bakamaradi na bino te ezalaka bien te mama tozalaka bakamaradi na bino te ok nani mbongo papa bokoto ntango na tiaka ayaka kobimisa ngo ntango bamama melani makambo ya mama melani ebimi eske atanga nani kombo nanga kenga napesaka mbongo mpona papa bokoto atanga te atanga bato mosusu nga atanga te bandeko bozomona bino mo basekret ndenge ezobimaka partout ba youtubers moto ya malamu aza te moto ya mabe aza te émission na émission epesaka bolamu mutu émission mosusu epesaka motema mabe ya mutu donc eza te eladanoazi boye te lelo na ozala mabe lobi nakomi bien nayesaka binongo tout moment nalepa kaka vous abonner comme ça fanatisme moko boye tala mama aza mama mokolo akokisi 50 ans na ye mais kuna balobi azalaki na 60 ans balobi tala bomonde bakosaka ba age ya bato na ba YouTube 60 ans aboti bana 7 na bamama 7 nayebisaka bino bainformation ebele ezaka faux archi faux mais soki nga na fungoli monoko na nga naye kobetela bino lisolo ya mama ya bana mibali na beti yango parce que kombo na nga etungisami mingi na monoko ya ndeko wana ntango nyonso ngai amonaka papa leki so papa kulutu soki nani nzoka nde bango mona papa kulutu babebana boyokoyoka ngo mpona baaudio boza koyoka ngo mais pa ya miso ya bato baolakisaka balinganaka mais nzoka nde asala shoni na ye azali kobebana na papa leki wana azali kobebana na ye aza koloba mutu takende kotala ye mutu te mama alobi aza nango nyonso na bodio tokozwa ngo epa mama tokolanse mpona boyebana ke bato balakisaka face ya bato na kati ya mitema eza bongo te mama so oza eloba suka olobi émission na nga esili naza nanga na liloba te ya koloba parce que ezaka pasi ntango moto azobakisa yo mwa implice ntango bapesa bino bemission boluka bobenga anazwa barenseignement moto yango aza ndenge nini estce makambo alobi eza ya solo surtout soko oyebi ye surtout soko oyebi moto wana oza na numero na ye faut vraiment kobenga wana vraiment binga moko mpe nazwi leçon soki na ya na numero na yo non moi je l'ai fait na mituti tolo te mais soki mpenza normalement faut kobenga mpo eza bien te kobimisa mutu sali te kobimisa mutu boye na poto nani yanga kozanga mpenza mbongo akomba ndako na ye obi azanga aspirateur loba mabe ngai nazala nanga na problème ya motu te nalingaka motu nyonso nalingaka mpe motu nyonso azala bien donc en tout cas oyo nyonso basali bato babaki nanga na intervenir te meme na kisasa kuna bashaka kongo batomboki bato oyo nyonso natindela bambongo batomboki donc naza na bato tellement batolia pete bato ebele en tout cas basiliki babi mama to répondre kaka to répondre abi te botika botia na se botika bato ebele bazobenga bato ebele ifala take magali mutu arépondre magali mutu alobi makambo na ye magali la mama mpona nini ye atushe magali te azotika magali azoya koluba ke biso bato pesi magali bahistoire nga nayebika banango te mamango nayebika banango teka pilipili na gambeli nayebi kutu te mais koma akoya kosalire identité na nga koma akoya kosalire kombo na nga omona babisu tozalaki binemi te tokomi binemi aplis atushe na mama paster oyo yanga na mama paster oyo yanga non merci eza kitoko te botushaka bafami ya bato eza kitoko te merci mama en tout cas kimi ezala merci tosepeli nzambe abatela yo mpenza koma sage koma très sage na makambo ya youtube
Zwa mayele. Longwe kutu kote nyonso na longwe penza na vanda kimia na longwe. Merci. Okay. Merci. Bye, bisous. Bye, bisous, bye. Voilà, bandeko na ngai, en tout cas, 3 heures du temps, na kokasu YouTube a moulaïté, mais sengela mi kaka ekoma ndenge wana, ekendele ndenge wana, tokomi vraiment na suka. Ah, ok. Soki boko benga, toko continuer ka, to sala ko boni. Oui, allô? Oui. Oui, maman. En tout cas, yoka maman koloba. Asapi mutalingi YouTube. Biso nyasu to kota tozo tala na tie life ozo landa ouais ils ont contribué mais maman ça trop fanatique ya bato tozo na bato oyo sous les baobana nga o bazo lala libanda na Kongo wana bana o bazo na bato ko sunga bango te koleka même ba lité ya kanda koleka même ba maman YouTube oyo ataka bongo kuna koma abonné lokola mutazo futa assurance de vie 10 livres, c'est belé, chaque mois. Foko sala ba sacrifice ko ke ne ko pesa bato bazolela eno bato bazana ba poko mi baleo ke ne ko sala me bazana ko kroke bino atalite ya kanda wana eto zana beso mcc ya edino na shaka kongo ba shaka kongo wana mama ozana posa mwana na ya poto ba sacrifice to bazo pesa bano bazolela bazo mabumwa fima bango ya ko lié belete me ya nzala tan mele kino bazo lié bien te ba ndeko nanga no bato bele basa ba aveugle oyebi YouTube ko mama sous le baobana nga soko zana aveuglement he mama yama ko ke fino baby ata biso ba libone na bino neto zabo soko zana aveuglement na ebisio vino baby de fois on a kata bonzambe discernement zeba ke koto na okene koto ni na komo kendele na moni fona ta stop limite faut ça mama ko yoko ko loba no ozape na fanatique ya bato bele na biso toza na partner so tolanda ka papa tozali mais toza na ba limite na biso ndenge na uta ko loba to boso ke nga problème na ngesa kaka na aimer na partager et filimbo wana o YouTube aso futo yango ne ko sunga o le rete talinga te mais maman nanga ozolela wana ke ndeko na biso asa kuna kwa ya papa so wana ke ndeko seme yo zobelela ba ite ya kanda ba shaka kongo mama na mususu wana ayaki atoli yo afongo ilo kamera non en tout cas so mayele conseil o sule baba peso so zamutu ozala bo nzambe nzamba fongolo misu ozwa mayele o arrêter o stopper ba maka mususu yo ke ko s'abonner on a 24 mois lokola mutu o so agence assurance de vie non après na suka na mutu wana yo ko fongolo kamera abando sasa yo akoti tina bana na yo kelo matini ngesu baba to bake abenga ko me pana kuzu yo kasi patino so ya ko singa bana maintenance na yo répondre to bazoba te atene ka mutu mususu boy ça sert à rien sur le papa non il a ko remarquer ko na 2020 avec on lo ma be ponanga on lo ponanga kara na activer yo on a mis Congo yo ko landa été maman change mode de vie na yo on a trop fanatique ya bato internet tina kisasa ngane na fandi boy na ero tozo kine 16h na uti ko lamba famille nga zo kufa nzala bia bana bana kisasa na solité akana na tindele molité akana za maboko mi baleka kuganga na internet ah non bande ko photo arrêté tozo na bana na biso bazola ni tozo na ba mama na biso bazolela uti ko sala émission moko ya mama nanga na mona ki na Facebook na go même pas ko tala même 2 minutes sur les ba wana leli ba singa bi bato bana ba mama tane bazone kise mama no bibo zongi sangai na leli bo zongi sanga na mboka na mama maboko sangami na malili na sapatu pe ya malili ezate na makolo sous les baba na ko consulter na ko tala ni image wana des fois 2 minutes te photo l'exango na live ba commenter ba mi tema pe mwana mo simo ayiki na kati ba commenter wana okata yiba ki mama na zoko makamugo no de oko supporter ngote sous les baba na Facebook bien pas na YouTube nanga na Facebook okay mama na bio ka nzaki no ya
ki awa oye na ndaka mwana na yo donc ndeta yebi mama wana ozolanda sule baoba bandeko na nga tozwa conscience mama bima na aveuglement bino nyonso tu wana boza bulongo ya balashini bolibisanga bandeko boza trop na aveuglement aveuglement beta bino boza neti bato moko boza na esprit ya nzambe te kati na bino epuis biso mpe bayoutubers toza na mawa te mponi kosalaka bagroupe ndenge wana bokotise botyelaka nga mbongo eza mpe motema mabe biso toza na poto quand même tomonaka baivoirien tomona bacamerounais bango soki bakoti surtout na bapage okomona bamona 5 000 10 000 18 000 na ligne omona moto ayebi afanda loba 1000 partage 2000 partage paso partage mpona nini yazwa mbongo omona mpe te moto atiata mbongo na ligne biso bapartageaka mpe te biso bakongo c'est ça bozwi kaka bozopartage nabenga nanu kinga na konsolenga bamama atuka eza pasi yesu akufa mpona biso metile wana ekulusu mawa to mpona bakongole boma mutu na biso esa te mama opesinga pasi koyoka yo otindaka mbongo tina balite ya kana balobi batelema mpo balobele mutu akolobele koleka nzambe aza te seme mpe bana wana bazolela omona nzambe akopambola mpona bakoma masupi na yo merci sule bao banzambe pambolo merci mami nanga tosepeli na conseil kitoko eteyi biso nyonso to bandeko tozwa ndeko na biso azali kobenga azobenga wapi zela tala koto balobi boye eza ndenge nini c'est normal parce que to fait toza quelque part toza okwa bana na bino mais de l'autre côté toza bana na bino te kutu na groupe wana batongaka yo baaudio yango oyo tala sala attention na cœur sensible tu vois ozomona cœur sensible omoni na yo nanoko les choses eza wana na tabona na bani na bino même so na besi na sotiki omona ke tout le temps efichaka bleu ou bien orange nayebi te parce que chaque mois bakatanga mbongo elekaka lukwa tina chaque 24 mois na soutenaka chaîne oyo bakatanga mbongo nayebi te soko omonaka to omona te soko omonaka soko obeti bandeko mwasi oyo ozokoganga bandeko toyebi ke toya mitema mabe mwasi oyo boomona bazoganga émission na tiango na katikati soki bolandi émission na ebandeli ndenge bafingi mwana mwasi oyo mais nzoka nde atielaka mutu mbongo chaque mois mbongo na yaki na kosala me bafingi aza mama botala batata ebele mama moko salite mama moko ndoki sikoyo mama aza salite ya ndoki ala azotielo mbongo na ye chaque mois ozolia yango mpe na youtube aofuta ozolia mbongo wana donc okoki même koraisonne tete mama oyo na limero na ye naluke na privé bondeko nanga bomona bino bato bolandaka biso bokosambwaka mpe ka nde biso tosambwaka bokosambwaka kaka ndenge ka bobengaka le biso ozwa foto na yo otya na nini na yo soki youtubers aza motema mabe akaptire foto na yo abomba yango azelaka ka likambo bamosusu basomba bakaye mutu boye akomi kombo na ye mutu boye akomi amoni ka ofigi ye wana akoti makambo abandi yo tuntu bandeko nanga bokeba o bokeba na bino bato bobengaka bokota rando bato so yo fingaka na commentaire nzoka bakoma kombo na yo bata mitema mabe akoma ayoki kaka ye ayokaki kaka mwasi moko azofinga mama oyo aza na ligne ake kobenga deja kuna epa mama wana akoti makambo yango afinganga kutu asalanga boye na tata leki libandi asalanga boye asala boye abandi kofinga mama wana mama natanga ya lobi ngai kutu na tielaka o bambongo na nga chaque mois bandiko mokili oyo eza nga te ngai bokoswa bandiko nga bozwa nga likambo na youtubers te bokozwa nga te bino bato bokotaka bozomona ki motema mabe sikoyo mama na bandi kolobela ye me mama oliaka mbongo nete ndenge ozoyamba ye loba kaka loba yaya mama oza na bana no na Kinshasa mama aza na bana na Kinshasa oyo asali boye bana baya poto bana bayaka te bana na yo bazwi bafoto ya bana bakomi bakawuki soki bandenge nini bazopermettre batiango na basiti na bango boyoki pitié ezalaka te na moto oyo abotama na mama alingaka longole na zemi
attention pila mosike ba place bokende ngai bokolukaka bokolobaka la danoise nzamba banda koloba na ye la danoise nzamba banda koloba na ye na yebisaka bino attention yango ebandi kobima ti bamusu bakenda kobima kuna bafinga bato o mwana nganga bamusu bango oyo mama alingaka longola bazemi eske nga muna lobi tanga na lobaka mama babotama na bamama banganga o la danoise akoseli makambo mama oyo oyo alinga longolo na zemi kasi nganga ti ndoki ti te papa jeje na yebi place aza te o ye na komona ye nga mona kobenga ye bobanga te na clôture bozonga te chaque mois mbongo elekaka na compte na nga bakatanga mbongo batiaka na compte na nini na yo mama wana nyonso nayebi namonaka ke oza na komo sikoyo na regretaka mingi na moto oyo napesi valeur toza na likambo te problème te sikoyo na place nga nazaleli nayoka sikoyo makambo moko ya mabe ebimi ke motu wana azokritike yo motu wana azoloba no boye esalaka mpasi mama soki nayebaki yo te so nayebaki yo te nde mosusu mama beta lisolo so te conseil lisolo ezalaki awa mame bozela place atangi komba mama bagarso yango oyo alobi sote beta lisolo boyoki basote ye eske bakosote mama de bana mibali ya kokaki kosote mama bana mibali abanda koganga butu na moi mama ya bana mibali ale vanse chabango moto ale bakoni pelisa ale fula mupepe si bazalaki kaka alimeti na petrole wana muso atie bakoni muso atie alimeti ale pelisa moto pou amour des gros bisous à toi. Jamais bako benga mama bande wanga na oye sabino ko so bo muna ngana pupola 100% nonima na benga ye bo moni azokota wana respect koti respect kota bande ko ngai te ngai na mtuma garçon soko kokotele kaka boye te to yebi ke ba toucher ye mama Clotilde nga zolandanga ena yebi akobenga nga ndeni est azolandanga alandaka nga te boyo aote kokipete tellement betaka masolo na yo kitoko beta masolo na yo kolanda bato wana te nga na reni awa mwana mwasi oyo bauto yo tango yo ziba Diandra Kora Charouge Amida SPB. Tuyamba. Zela dalinga ko chabino na system wana te zongela bino makele. Baluka oka na speaker. Allô, bonjour. Bonjour la Danoise. Maman, excusez-moi na kati live ndenge zoleka mais nangi na répondre en fait na epesi explication ya likambo ucho loba que maman Clotilde ona za mabe parce que ayoki na groupe na bomba sali bazotonga. Cœur sensible, il faut bino batu boza ba chroniqueuse boye ba eloro moko. Batu nyonso o balandara, batu nyonso te. La plupart des gens balanda yo, ezapeka kaba o balanda ese, ezapeka ba o balanda HM, ezapeka ba o balanda basumisusu. Laïque s'il vous plaît. C'est pas parce que mutazo azol alanda kayo, asepela na kolanda yo kolanda ba live na onde aza exclusivement abonné na yo. Non. Ngai net na pese exemple na nga, nalanda yo nalanda mama Yujika bébé. Donc ceux qui naza na live na yo, na moi peut-être likamoko lobami contre mama Yujika bébé tellement nalanda ye na linga ye, na koki ko benga parce que naza exclusivement ni ya yo ni ya mama Yujika bébé. OK. Na koko benga mama Yujika bébé na mama Yujika bébé tala koto balobi boy eza ndenge nini. C'est normal. Parce que to fait toza quelque part toza quoi banana bino mais de l'autre côté toza banana bino te. Donc to baneti na oza maman na ngame naza pe na maman mususu na mara comme soupe na considérer donc non baneti naza mère biologique na pe na mère adoptive. Yes. Donc nous sommes toza ba maman na biso. Donc ce na moni comme moi ma belle ba mi kotok na ko ki po yo ça tele za boy ce que za ma belle za na ndenga ko tonga. Ce que ça na ndenge kaka na ebisi
pour se corriger ou bien pour emporter conseil, pas de problème. Mais ndenge maman on a lobeli et ça pena ndenge otongate. Alobi que voice moko bimi ba oloba que noko kuna akata rabatu atikela rabatu oloba te akata kabatu. Yepa ye koyebisa noko osala musala na yo bien. Peut-être que batu musu ba mona ngo mabende ngo kata kabatu mais peut-être que mekano ko te corriger bien tikela batu tomba lobaka. Obi mabeza wana. Et ça te répond que na kata groupe na yo alekisela rayon bon à la fin du mois ne azana droit là na batu musu souté. Non, il faut vous boss de tromper hein. OK. Oui. Aza obligé de faire la propriété privée na bisoté. Voilà, la propriété privée na binoté exactement. Si comme on dit maman na lobby à longue qui pour ni parce que à senta qui manque il y a respect. OK. Est-ce qu'on gagne net aux net tout à l'heure on sali groupe na les adeptes de la danoise. Donc quand on a combat Raissa Petité dans ce Raissa Pinda ça l'émission moko cartonné bien Raissa Pinda le sujet moko bientôt autant à commonete na groupe nao. Te boko tanga kombo na groupe na ngai mais soki siko to tongi Raissa Pindi. Boko quand même comme mais pourquoi na groupe nao ko tonga déjà pourquoi na groupe na boko tonga ba chroniqueuse mususu. Ya ona zoloba. To tonga na rakaka ya yo okokipe ko permettre batu batonga batu na groupe na yo te parce que batu wana baza ba propriété privée na yo te oyebite soki à part yo chroniqueuse ni mususu bango balingaka. OK. Ya mama pe na kosana na groupe te na boy. Na préféré que ça nos groupes parce que au moins na ba groupe na ba groupe wana ba filtrer bazanga raté. Bonjour mutu moko banoya kaka zo ibaba aoyiba makamna bino bozoloba azobimisaka. C'est ça. Azo so ba capture bozo koma bazo tindela muto botongaki. Bazo ki ba capture batindi. Mais là danoise nandi mwanda mbuli solo ndenge o flash kinga. Na lingi na loba bola nde bozana ndina utoloba tuto bozo okape ba maman na biso. Bote ya kabiso. Toyaka na YouTube poto ya koyekola NT. Poto ya koyekola acharnement contre Batouté. Toyaka nde koyekola comment koza so mutaselo likambo limbisiye bo apporter la biso en plus de positif. Mutu oyo ne fût que atela rayon chaque fin du mois. Bozwa peto ya kosola na téléphone. Oyoki que mutu ana tongi yo. Okoko yo sale YouTube au démarrer ndengwana. La moindre des choses, c'est d'abord d'appeler cette personne et de lui poser la question est-ce que le Cambo na yoki est réellement bongo? Voilà. Oyoki na mutu sa maman na ndenga se défendre pesi soni. Et puis c'est Sony Makasi. C'est ça, et puis c'est vraiment Sony. Et puis c'est Sony Makasi. Maman a se défendre très bien. À se défendre très bien. À Bimaki parce qu'on sent qu'il manque, il y a respect. Na bon motonaye. Parce qu'il y a un apesi de mon gangeli. Oh, na quand même maman mounene bo gangela nga pona ni. Yangwa na bi benabila lingi na nga ba problème tina linga place nazali kimia ezala. C'est comme Moutabenda Ninae. Moutoumoko a salé l'émission, yo c'est pédité peu que ça l'émission. Ça c'est pas gentil là dedans, c'est pas gentil. Et ça de comportement na yé. Ce qui va salé l'ika yo émission, surtout nga yo. Ce va salé l'ika émission. Azui mbalaboka ke sala panae. Abandi ko démarrer nga, batu ba komi ko benga, babandi ko finga nga. Le ko pe na kipa na ngote. Kutu so ba ofinga nga mwana okoma sukito. Au moins okoma c'est pas gentil d'autant plus que muta kotaka malgré bendana na epa na yo mais atiela ko quand même mbongo. Non, ça franchement c'est vraiment aller trop loin. Bandeko bo tina ba mbongo na pas bandeko na bino balia. Ba chaîne qui toko ba balada noise bo chaka te. Mais oyo ba kanga kutu na kata na mutu moko te o chaque mois a signé na YouTube na ngai membre bo atiela kanga mbongo azate. Azate. Mais maman, si qu'on a makambo boy, yo motala na makambo boy. Batu o pe basala ngo ba ozo pe maile ba osala ngo soutien parce que tu te dis oh, muto asala la muto na ba yo démarrer na YouTube. Donc ngape jour mususu ba ko ya ko démarrer nga na YouTube. Donc Paul ba démarrer nga ite na rozala na ngai pe mambo ya mutu te. C'est ça au fait. Mo be misa musana bino pona makambo boy hein. Et ça pour la macamba bonne bobé ça na bino à la danoise. C'est pas gentil ça franchement pour nanga. Moi j'ai trouvé ça vraiment dommage, vraiment décevant. C'est vraiment maman ngomba wakaka. Yemo kami yebo.
Ok, Ngelo na bon, na intervention na ngeze comprendre peut-être c'est on benga gentil. plus tard to landa na neka na loba mwa muke po na ndingo lobaki ke atonga ki mais nga na moni ezali kotonga te. Ok, ah ben akendeka kopesa conseil. Merci beaucoup na corriger. Merci. Okay. Bande